Mokili oyo eya malamu te. Bandeko nanga basi, bandeko nanga ba chroniqueur, bandeko nanga ba youtubeur, bandeko nanga ba tiktokeur. Il faut koza mayele. Mokili oyo eya malamu te. Naloba toujours toyebanaka bilongi, mais toyebanaka mitema te. Eza pasi, c'est choquant. Triste nouvelle, likambo eza pasi na motema. Likambo esali pasi, esali bato ebele pasi. Lelo bato bayo critiquer Benita na internet po akufeli mwana. Bafingi ye, balobi esengele baloba. Eya pasi bandeko. Moi soto omona vie na ye nyonso ndenga obunda na internet. Bandeko nanga il faut ozaka mayele. Internet eya jugement te. Nga loba toujours soko oza na poso sa makambu na yo. Oza na poso tale olandela no makambu vi na yo. Ndeko nanga bombama. To mona na bilongi na TikTok to finga na to ina na me to yeba na mitema te. To yeba na mitema te. TikTok yana bandoki. TikTok yana bata mitema mabe. TikTok ka wana bomona. Yana bandoki na bata mitema mabe. Ya mabe ya makasi. Mwana ebe akufi. Benita o aboti mwana ena pasi. Benita o awumeli abota ate. O batu ba finge komba. O batu ba loba ke ba longole ba trompe. O batu ba finga na bandenge nyonso. Nzamba pesa ki sourire. Yaba sekaki. Yaba zwaki mwana. Tomona ki na internet. Lelo mwana zongisi molimo epa nzambe. Alors eloko nini o ebomi mwana o kozi eza nini. Bande onanga mbote nanu mbote na bandeko nyonso o bolanda Ursule Botelwa TV. Vraiment na ye na sango lelo ya kitoko te. Sango na ye nango lelo eza pasi. Naza mama na yebi pasi ya bana. Naza mama na yebi pasi ya omema zemi 9 mois. Ça fait mal. Et surtout que condition ya Benita. Avanda na papa nsa umela bota te. Batu ba finga ye. Lelo azwaki sourire na mwana ye. Malgré ba komba ya mobali na ye. Mais lelo ayo perdre lisu mwana o asimbe na maboko. Bande onanga na pesi binono mbote. Esika nyonso bozali. Batu nyonso o balinga Ursule Botelwa TV. Batu nyonso o balanda Ursule Botelwa TV. Ya bino Ursule Botelwa TV yo liboso na bino. Na pesi bino bonjour, bonsoir. Wana boyebi deja yango e depanda kaka na air oyo okolanda émission na biso. Bande konanga soki eza mbala no ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV. Kande toyebisaka bino soki eza mbala ya liboso o trouver Ursule Botelwa TV. O s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o malamu mingi. Ba abonnement na bino ezara bien, ba partage na bino to linga kango. En tout cas, bo s'abonner, bo commenter, bo liker et o sala malamu. Likambo eza pasi, mwana ya be batu musu balobike abotamaki na maladi. Toyokaki Mervine ayaka na internet alobaka toyeba atazaka muto yo auta soki na deuxième monde to mutu ka auta na monde mobo ya malamu toyeba te. Toyeba te soki azaka mutu mwa misala mabe to nini toyeba te. Mwasi ana lekaki na internet alobaki ba propos na ye alobaki mwa makamwa mabe po na mwana ya be. Alobaki ke mono abotami na maladi. Ekutu tango ya bazaki na zemi bayebisaki eke balongola ye zemi wana po mwana aza na maladi na libumu. Me ya be ayokaki te. Ya babotaki na maladi. E mwana botamaki na maladi. Yango mwana akufi. Alobaki mamakambo ebele. Bamakambo ebele. Elobami. Alors bandeko nanga na miniti oyo. Atato yo pesa ba vrai verso liwa mwana ya be. Atato ye koloba. Bebe oyo olamuka te. Elo ni tosala topesa conseil na bandeko ya basi. Lelo tozi réseaux sociaux tomemi na mapeka. Tobosani ke mutu mwindo alandoki. Tobosani ke kindoki ezalaka. E komo omona mutu na zemi na aboti te. Mapibie ba photo na ye,
aosala bavideo azolakisa na internet surtout bino boza bato boza bato boyebani makasi na internet boza bato bomemaki vi na bino bolakisaki vi na bino da bato baotia bino ka bato batiaka bino ka directement na internet na TikTok bato bazotia bino ka directement bandeko internet ezoboma internet oyo ebomisa bato ebele ka internet oyo bomona moko ebomisa bato ebele Benita azalaki na zemi aovoyage aokende badubai azotambola akende boye mabe azonga boye mabe yabe oyebe condition ozwele mwana na yo yabe ayeba condition azwele mwana na bandeko zemi oyo bazweli na pasi osala bava et vient te baprotege yango yaba azalaki moto akima réseaux sociaux me yabe na zemi ozoswana na réseaux sociaux oyebi te nani apembeni na yo oyebi te bayinino baza wapi lelo ekoma kala ezalaka mpo moto asala mabe fo azalaka moto afamini oyo bowane makila moko mpo akota boma yo me lelo ekoma na bavoisin ekoma na moto oyo boyebani bomonana kutu te tomona ndeko merveille ndakenda okunda bana bato so ya fali baekoko tomona yaki ndoki bino bomonaka boleki boseki bolobi eza nango makambo me yaki ndoki bandeko na oyebisa bino tobosana teke kindoki eza tosambelaka bible elobi mpo nzambe abatela yo yo moko mibatela toyaka te na bavi na biso na internet mpo toyebaka ke nzambe akobatela ndeko yo moko mibatela lelo motema mabe ekomi mingi tomonaki yabe na zemi na ye mutu nyonso ayebaki bafoto ebimaki bavideo ebimaki mwana nano abotami te yabe azofilme chambre mwana azolakisa mwana ngo azala place oyo babiberon banini oyo babexo ma chère pourquoi tosala yango sentiment TikTok sentiment otie video oganye bavue oganye bagene oganye mwa mbongo wana me eza faire a vie ya mutu oluka oganye no mbongo me eza faire a vie ya mutu affaire ya vie ya mutu tomona ye bapublication ya be ça fait mal naoki pasi nzambe fale pa mwa mwasi oyoka soni nzambe fala yokisa nde bayini na ye soni fala simba mwana oyo esalinga pasi na leli tobanga nzambe epi tobatama na bavi na biso TikTok ya na bandoki bamitema mabe balinga bonheur batu te bamonaka ya bena papa nsa ka ndenge azalaka na papa nsa ya na bato ebele babanda koanvie me moye baloba ngo boye ezala te me babanda koanvie ya be nani oyebisa o baoya bafingeli ye papa nsa na ye me ezalaki na bato mosusu banda koanvie nazala nanga ta place Benita aza kongola motema mabe papa nsa akufa bato bafinga ya be ayozo mobali na ye olafala vanda na memi ye lisu kaka na réseaux sociaux bandeko na nga tozwa mayele lelo ya bafingami moninga akufeli mwana mafingami bato nyonso baoya kondane pourquoi po abimaki na réseaux sociaux azalaki na zemi fala bata mananu lelo tokomomona bandeko na biso ka boye bebe baexposaka ete bamabala bato nayebaka te bamabala na bino ezalaka bajoue to ezalaka mpe bamabala oka bato nyonso babalaka nayebaka te bamibali na bino yango balingaka baexpose bango to ndenge nini nayebaka te meme mato omwana libala Karine koto mobala ye na live ya lobi koto mwasa ye na live ya lobi bwana mibali o baloba na ba live bino bokasa bato nyonso na TikTok na ba vivra bien te yana bato musu ba vivra bien koleka bino mais bayebi pourquoi ba bomba la vie bayebi pourquoi
TikTok ya na bandoki. Moi so yabe batebele balingi yete. Moi so batebele bazaki contre ye. E ana mutu mususu boza ni famille moko oza na ye ni bandeko. Me motema mabe comme ekota ye egi aza na posa mono na vite. Ana posa mono na esengo te. Yaya, TikTok ea mabe boluka ba rando te. Via rando eza mabe bandeko nanga. Boya bosali rando. Yo zano eza batu mususu bosali rando na mutu. Ndeko nanga mutu yonso ta kota banda kwa mabe. Mutu nyonso te. Yana mutu nyonso te asimba biloko ya mabe. Meza na mutu musu bosali na ye rando. Yo keno na ndako no tie makolikolo lali. Me ya kote liyo place mabe oyo yebete. A kote liyo place mabe ake simbele loko mobwe oyo yebate. Emsu otikala ko simba ngote na vi na yo. A simbele loko mwa mabe. Tangu yaka na bavi na bino na réseaux sociaux. Bozara makasi na bavi de prière. Bozara makasi te na bavi de prière. Bobanga ba flèche à retour te. Ça fait mal. Innocent batu bébé oyo. Aza innocent. Mwana batakufi boye. Après ba secret to bimisa ba secret. Soto bimisi nde salini. So bimisi secret nde la musi mwana batu. Il a musa mwana batu te. Ya bezonga sima na réseaux sociaux. Okoko tala. Tant papa nsa kufa ki deja. Oyo zui mobile no mususu. Okoko limwa penza na réseaux sociaux. Limwe na yo vandi na yo. O limwe na yo. O vandi. E ana batu musu ba limwa rapena na réseaux sociaux. Mi limwe si na ye. Atoyo ki batu ba loba ki ba finga ki. Oza na besoin ko yako répondre te. Mais lelo komaka droit de réponse na droit de réponse. Muto leke la muninga zate. E so ki ba finga ki kuna yo po yo sali live fingi. Ya mutema na yo e ya mutema batu nyonso te. Bandoki baza. Bomona teza ba film su babanga makambu te. Aw ya penda zo fingo azoloba makambu oloba yango mwa moso ana famille to ana famille te. Ya bandoki baza. Toyeba na bilongi. Mitema toyeba na rate. Yo zano na motema bondoki te. Mezana mutu muso na motema bondoki a kote li ope mabe. A kote li ope sika mabe yo yebite. Courage. Naya be courage vraiment. Moi so azo leka betape moko esanga pasi. Auto leka netape moko ya papa ntsa epesa ki pasi. Ayo lingana mobali na yo yo. Babandi vi na bango. Akesa la predot na Congo batu ba fingiye. Batu ba lobi o Ramses oyo yabe moko mtabali. Yabe moko abimisi bambongo. Azo shina yabe bambongo. Batu ba lobaki ebele. Akanga matoi. Toyo vanda, toyo yoka o mobala ya basiente mwasi mususu. Moi so akange toujours matoi. Comme nzamba pesi cadeau na ya mwana, avanda ki na ena mwana ye. Me koyoka mwana ya kufi eza pasi. Koyoka mwana azongsi molimo na ye pa nkolo eza pasi. Na oki pasi eswinga. Naza mama isenga pasi. Courage. Bavi na biso toza kamayele. Toza kamayele. Lele koma mutu na aboti te. Oke sala laeti na yo babiloko na bebe ozo filime ozo poste ozo lakisa ndenge ozo sala shopping mena no boti te. Tolinga ko kopie ba mindele te. Po biso koma kopie mingi ba mindele ba bien se ba bango. Ba bango. Pourquoi tu comment copier bango? Tu comment copier ba Rihanna ba bango? Rihanna ko zo zemilelo ya telemi na internet itize me comme 9 mois ke bota. Bango mambo ezalaka te. Biso ba congolais miteme ya mabe. Makamso to salaka te. Biso miteme za mabe, ba yindo mitema bandoki. Bomo nango te ke to mitema mabe, mutu so zo yino dans les vidéos sala ye lo côté mayini yo. Au sala mutu lo côté même na quartier, même na famille, même na ba entourage, na ba camarade. Au sala no mutu lo côté mayini yo.
Batu ba poste na bango me yo soko poste ya yu ekomi mabe. Ya lakisaka nini, ya zalaka bepwa nini. Congolais motema eza mabe. Toza mayele bandeko. Tozwa mayele. Likamba yabe ete ya batu msuso batikali. Tozwa mayele. Makam nyonso ba mema na réseaux sociaux te. Oza na rando. Pemisa rando. Tika batu ba finga ba benga na bango yo yuma. Me yo moko yebi koza yuma te. Ndima ba bengo yuma. Tangu yo moko yebi koza yuma te. Oza yuma te. Ata ba fingi yo ba bengi yo yuma. Ese loko te. Elongolo kibo yo te. Epesi pasi. En tout cas, merci ming na bato balanda Irsi Botelo TV na ozamula ite likambo oyo epesi nga pasi vraiment, epesi nga pasi makasi na ozamula ite lelo na yekika ko informer bino ko yebisa bino likambo oyo ko ya ko sola na bino ko ya ko pesa moi conseil ezalaka moi bien. Merci ming na bato nyonso obolandaka biso kande na yebisaka bino soki ezambala liboso o trouver Irsi Botelo TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sa malamu. Ndeko nanga conseil oyo eza malamu pona biso nyonso. Tango koti yo o profiter na conseil oyo, partager yango pona bandeko mosusu batikali. To partager, to aimer et oza malamu mingi. Tia commentaire malamu. Bisous, bye.